Rishka azana mo pepe wana. Azana ngo. Azana makambo wana. Te azana ngo. Place oyo ba mission musu bazo bima ba otsa na otanga nga ba kombo te. Rishka na ko kota pe affronter bango azupe a s'imposer pe. So mona nga na sala iloni. Ah Angola. Na beta na maimu teba. Ninyo. Pizza kizaka pizza na Damasio. Simba. Ça dit que ndenge na enfant na téléphone habité oh j'ai dit comme bien. Tu sais ma bébé dans le bac ça ma bébé. Vous comprenez ça soit moi à te au vision te na que na ça na monter. Mais riche kana vision. Vraiment. Mais ici on a dit banze muna sala ki ona yoga ki. Yango on a des conviction nga. Nga ça n'a rien à voir na artiste mais avec la musique. La musique ouais. Yango on a confiance dans nga. C'est. Zomona. Parce que na ti mutu na nga parce que ça musique moi ça bien. Style oyo yazo sala yango ndepe ba jeune belé bazolinga. Façon yoki musique na ye. Ça promet mais eza il est déjà c'est golo ni toloba. Il y a déjà des billes. C'est-à-dire que promesse et cause à la pesate mais il y a déjà un succès, il y a des succès. Bah secret à succès. 3 cas. Moroni travail, vision, esprit. Yasuka. Les atteints en but 3. Dans le bisu Yasuka, basa sou mo. Yasuka. Dans le but de nous c'est important en wana. Donc ba mzela na nyoso lo ba yangwana riche ka oleka nango. Intelligence. Et lo musu ki sa makasi c'est à cause différent na bato nyoso. So ça elo cause différente. Yebango ke yangwana za récite non. Nga elo na sa na ngola yango wana. Basa conseil moi mke pour la musique, pour la carrière na ye. Pour la carrière, il faut toujours avancer avec de bonnes idées. Vision, il y a toujours des colos. Tous en a pour nous aider. Tous en a pour nous ensemble, pour nous. Merci beaucoup, amis fidèles Internet. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à Bino Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David Ewembe. Nous avons fait toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Ewembe, Alex Sakabino, Ngodo, Boko Takakotaka, na Idéologie TV pour Awa, Makambu. Il y a bien Ezali. David Ewembe, très fier, il y a Robert Lisolo, il y a Richka. Donc artiste oyo azo sala makambo malamu na age na ye donc aza ba artiste oyo kala mingité ba kosimba de bendela mboka kala mingité donc ba kotikala na responsabilité ya musique afto consommer pe ba jeune et ba jeune talent oyo baza na makambo bien oyo baza koyemba bien lokwa ba Richka donc talimo mobala zo yemba osanze venega wi ta ba lombo ba banda bongote. Oui, c'est la vérité. Donc, il faut topper sa bonne chance. Lelo na plateau nanga naza bongo na Maître Freddy azali agent ya Richka au biso de lobara na Portugal agent. Donc azalo ko la manager na ye na niveau ya Angola awa. Maître Freddy, boa tarde. Ya boa tarde. Bonne santé Maître Freddy. Non, ça va. Bon, tu sais kolinga komi banate héros dans l'ombre, je bazala. C'est-à-dire que si vous mettez Freddy, ça veut dire que combo c'est plimier. Ouais. Combo qui ngaina là le bar qui je suis là. Moussa n'a pas de définir ça qui est Monsieur Freddy. Avant Monsieur Freddy continuer, bah tout le monde se bat au talayo. Expliquez bon comment qu'est-ce que tu y es bah Monsieur Freddy azanani. Monsieur Freddy aza montre quoi yo premièrement. Chrétien. On a peine la date anniversaire on a botama nango. Maître Freddy Sambelaga, il est mort le bidaza chrétien. Chrétien pédé au sanate. Chrétien, né d'une mère diagonaise, mon père aussi, Aza diacre. C'est-à-dire que dans un moment colopé, si n'a pas moi d'ambo, mais grave pour elle. Dans un moment colo, j'ai mes enfants et Balbani. J'ai une femme, mais je ne suis pas encore marié. Bientôt, là, l'année prochaine, sur Nzambalina Kumbala. Troisième chose, je suis producteur, guitariste, percussionniste, ingénieur, dans la plus belle lettre, pas Mambobele. Donc, ma musique, wana Maître Freddy. Oza calé nango. Wana des fois. Puis dans un terrain c'est presque nyos bad baby. Dans ça presque ba meilleur disque Angola, dans ça presque ba meilleur disque Mambo belé belé.
Mais si on peut viser comment changer, il faut viser comment na niveau Afrique ni na kota. Bah ouais. Na kota na niveau Afrique vraiment na zoa penda possession wana. Na ebi keza dire mais non coca. Mais ce fait de coca évolution na Richka et ndengeni. Beaucoup tanaki non ndengeni. Na Richka monta chaka biso contact libuso zali Rodrigue. RM les boss mon petit Yubika. Odigo Maemba RM les boss iPhone wana nazozela a tchep so contact na conférence de presse mais na zo banze muni na waki na mo jongo zaki important et photo pour na préciser pe le Richka aza 100% congolais il fait partie aussi na biso koto en Angola le ko ngapi na za une partie congolais une partie angolais c'est Richka aza mutu mo temps na ki ba bitini na moni kete petit na bilo asika. Mais Rodrigue Tanga Psinga vie il faut na setine na banzembo na tali mais plutôt en futur ce qu'il faut tout ça mais il faut promotion faut yango to bande na conférence de presse wana style yo yazo sala yango ndepe ba jeune belé bazolinga nga batu mo batuna Freddy est-ce que makambo yo zo koto zo banga te po to yebike yundo zawana au salaire na bato minene est-ce que moi na mukie au sate na ici on a bi banze muna sala ki on a yo ki yango na des conviction nga ça n'a rien à voir na artiste mais avec la musique yango na confiance tanga zomona parce que na timutu na ngona parce que ça musique mo za bien est ngani na za ba beat mo na robeteni na Kedjuan na Kedjuan et na beat mo surtout ko na yo na sina ko la support na partie à gravation et na cabine azo sala ni mona Kedji nga si dit le dimanche dans ko avion donc Paris to aussi en kuna premier ngona c'est-à-dire que aza mutu mo a se dédier vraiment la musique façon yo ki musique na ye ça promet mais eza il le comment déjà c'est goal ni toloba il y a déjà des habits c'est-à-dire que promesse et cause à la pesate mais il y a un succès et des succès. La difficulté nini bino bokutana ngona minute pour comme il a travailler na pour promotion ça passe promotion ça passe mais mon iso mon appelle mon pona kotambola moi passe mais so ko tambola kenda yemo kote c'est-à-dire que son nzembo yana ngo bien bolinga tena ndako no yoka bafali bayara ti ba osala ba publicité na ba ko metto ka banzembo na ba radio c'est-à-dire que koto ko sala son nzembo neza bien tambola so eza bien te tambola te mais ya banzembo bien c'est-à-dire que ko tambola et le gars moi va tambola mukemba ka fort mais tant qu'on va tambola que yemo ko na bandaka ba ta kota le débit sera toujours difficile aux hommes on est difficile mais on est là bien que yobi Richka ou yelelo pour tout le bila pour na Richka muta bengi to benga faut n'exa besoin de bila Richka et le plus important ngona ba donc mo yebaye et tout ça ma casta cha banzim na afro et na cha on a afro na cha on a très stiff na biso très stock na biso awa et pour ngone ba nzimbu se dikana ba TPAT faut les kana zimbu yango ndi na osala makambo wana pour na zimbu ile ka prochainement année prochaine to yana awa pour la présentation munene makambo ibele zali bon ils a ba projet à long terme projet à long terme bozo basé mingi bosa la promotion kaka na Angola to na Congo te promotion Angola te c'est-à-dire que tous na batu nyonso na to cible batu nyonso c'est-à-dire que ngai na facilité na monde lysophonique ya kokota na Portugal na memia sala banini na facilité wana na facilité na monde lysophonique yo ba nyonso oyo ba portugais wanza masona biso ya wanza masona biso na mikina mambo bakini poko zala yo ben ba contact za moi mingi kuna na bike mayembe azana ninyo na Paris Rodrigue côté na pas ozomona eza bon mutaza batache ni parce que ngaso minazo nyonso ngapi na zama na sala mais problème est ça que management koto déjà bien affilé na check des tests ni na Platina Line na chango na Marimba déjà c'est bien déjà bat baota la seki ata bat bako commenter mingte mais l'état bazomona yazo le kawana na circuit za semi Richka na ba boîte na biso to na ba bar na biso ya awa musique ne penda tozo yoka ngote eza guise de quoi bozo sala promotion te bino bato boza awa ka to bandi ngo lelo to bandi ngo lelo ne to so no boto bandi promotion to kino na boîte ko mona ebeta to kino na boîte ko mona ebeta to bandi ngo lelo to sala conférence de presse mais promotion te c'est mais promotion bandi lelo
ozoma tokoke nous na boîte au monde rebeta so ebeti te wana ndo zongelinga yo za masolo balabala te masolo balabala wana otongi kana nzela c'est-à-dire que monde alilo comment que bo travailler na ba singer ba EP bozo boaka monde alilo ba journée comment que bo sala album na suka nde to sala album album to ba neto cha combien de chansons 4 5 10 30 et dépend na biso mais auto boaka singer mikolo singer moi bien pe na biso kinzembo yo tellement za masolo balabala na biso ke na wa ngo moi bitu wana jour to zaka na barbecue na ye o salamaka na suka nord dans to santara pendenge oui makambo eza ozomona auto boaka moi loko wana c'est bien déjà ils ont ning ça peut d'abord ba côté wana parce que biso côté de photo ning sango sumakasi pour lelo elo na comprendre promotion na ba TP ba zimba ni yango na te ba so za besoin comme musique akina na afroache akina na trice ache ozomona musique na biso beta mingi wana c'est-à-dire photo qui wana ba TP ba na mona ngondi et ça la moi retard muke zimbu ta même il faut zaka na tarde no ça solo de na watara chef ya programme ya nini yo ya nini ba Alexa je crois c'est beno pour ça dans la vidéo clip ba Alexa c'est beno na tarde no ça pe ba lobele moi mon artiste ni ba artiste mais ba lobele na physionomie que ango Congo ba misa ango Congo eza moins difficile pour ba promouvoir bango to eza la monga ba au finailler ou comment te ba finité c'est quoi tout aza Congo d'ici là ndako mo bimisa ngo Congo ni boso ba ndako bimisa ngo te te na ba bon na ba makamlete mais mona ke bato ba Congo ba non par rapport ya Richka so bolingo ba na promotion na ye pour nzembo abeti moko continuellement ba lingala et c'est mo ba mo ba portugais siko ben convenez ça te na ba non jamais lingala kutu za langi mo bato so ba comment se peut pas le bon lingala mutu nyonso ngai nena ngo to benga miko mambo lingala nzembo na salika ona bona nga motema na nga ezayo santé na nga ezayo yumuni yango mte simbi yango na mikolo nzembo akanda lingala ka place ona ye mani ba portugais mais komika na bona yango na nezo bomba c'est ozomo c'est-à-dire que ndalo ba lingala na père la to benga Freddy salika ngido mo lingala batnya so lingala parce que lingala portugais yango na ni masolo portugais pa mbaire moko identité pe mon boulot sens wana il y a un problème pour promouvoir eloko banzembe bila batamangala to mona bakoko ngaya wana ya lwambo ya ronde ça ba version tout le monde va ça ba version auto ça version ya Maria Valence ya ne pona Mazia et pas la version c'est belé Damas kutu nzembo bu asali abwaki ngam na bwaka ba on abwaki Ben Willy les Gabonais na peut-être nzembo ngo yoka ngo déjà ah bon mais oui et la surprise pour Angola Mobimba d'abord boaka singer mobo aboaki na ponika bato na poni Ben Willy les Gabonais Rodrigo Maemba les Pablo masala biso mobo ya bengela les Pablo ngamo pe faboranga mais c'est Frida zanga te ne bandeli na beto kangama bataboaki bangwana mais Ben azap na libanga munene wana so kute bi million de pour ça mambo promotion nze mwana za suka si pour mona kena comme kotsa pena o do chega bana toko lata lui ve toko vous comprenez la côtier moi lingala pesa na kati on mona que c'est bon ba Richka de là vous comprenez da ndenge ni akokoti la dana monde ngo po monde ko mo bizarre te obetelo ko yebana eza ba 28 te za moni vieux za lo wanda kuti elo wanda ku vieux za lo wanda ku papa yati ngani nazawa jusqu'au boulot na ndako na ngai pour ngaza producteur na yebi ba secret ba succès elo wana kata parler na ngai oyi ba secret na yebi ni parler na ngai na kenda bo lipeza ka kuna so pe kauki atabu na robo en place mo mais chef Freddy a yebi ba secret ya succès na yebi oyebi ba secret na yebi o makasi o la accident Richka combien de secrets tous années lundi na Paris. Tes questions sont là qui s'y est déjà. 14 années lundi à Paris. Questions à bout. Bandez allez. Au là qui s'y est déjà. Ah oui, bon lundi. Ah oui, bon lundi. Lundi à Paris, na Tongo, on a commencé à 8h30. Bah c'est créé assez, c'est 3 cas. Moroni. Travail, vision, esprit. Yasuka. Les atteints en 3. Dans le bisu Yasuka, bah ça sous moi. Yasuka. Dans le bisu nous c'est important en Ghana. Ah performance ou bien performance ou bien tout bandeni on insiste toujours musique pende za wana tu qui sa musique zani yom to qui sa musique aux arango on so musique qui sinango ezaki na musique pende za kana kiss na kotango mo batata mo beach mayemba ka danger
so musique il y a une kisi mais tam souffrir pas rôle de fallait yo kasi yo déjà David so musique il y a une kisi biso ba vite aux na mona bangola a hein ba tu musique baza ba kina muka ba beta maso ba frère ba sima ba moto c'est comme moto bazo ngona wa ngapi na mituna na musique eza kisité kisa musique pour musique muto akoku ko printer en côté musique eza don muto azo akisi eza o ba l'accès place à kezo akisi nga muto l'accès ngati nsko na ibandene kisi na ngeza musala kisi na ngeza kobuka na mabolongo yo yebi bana l'église ka mabolongo dîme kisi na ngeza ke fandi bunza batini respiration moi bien kisi na nga eza ke ko conseil baninga kisi na nga ko éviter batamabe kisi na nga eza kozala bien na bato surtout kisi na nga pesa sagesse nzamba pesa na intelligence c'est tout donc bamzela na nyonso lo ba yangwana riche ka oleka nango intelligence elo musu kisi makasi za kozala différent na bato nyonso so ça elo ko eza différente yebango ke yango eza récite na ngai elo na sana na ngola yango wana bango ba beta bunga na ba beta bunga leki na kati na mutalisa ngelo ko na vie lo kwa kanza asinga peti na Freddy au mon avis kozaka boete frère de nangai so bat bakeba yo leka na kati iba bango frère de nanga pa be nga frère de nangai ozomona et abenga nga frère de nangai c'est ça kisi nanga so lingi bolam bien so lingi mabe bien yo me kaka mais faut ebelo ko sala mais faut ba présent yango na futur so c'est ma belle lo bio ko brado yo faut créer les gars na ta studio radio vienne mon nene na zana graver épée na zana graver banzemba richka c'est tout bani toza toujours pour mauvais petit pour na bina asa masola bien na osala ngo te pota mususu na zana lo mo ba opesa nga na osala ngo pour perdre dans un pire to comment ba pire ka pendant ni avec camarade nga ta comment pire nangai par rapport ya conférence de presse tant tel bazon so ba mais muto nde fois à bon premier ça que petit fond na beti ba na ba Yannick a formé déjà contact c'est très bien ou beti le mona Damasio na ke Juan déjà masolo turbani a raté on est raté azo komaye moko to azo soma no ba komaye moko azape ya beta mo ba biti na epi moye moko ya mo mais simple na collaboration na bato musique ba sala ngoyo monter na mokili ba ouais musique jamais muta sala ngoyo ngaza producteur na arranger mais ngaza nyo songa monter promesse ngwana musique ba sala ngoyo monter mais je fais dit tout sur ça na viso bato bazela ni pour na richka il faut poser les gens simple les gens le hôtel makasi que bon mon risque na banda kuna bino atana son atana na TV bon mon e bolinga te pena ba téléphone na bino bon mon na comment les a problème est-ce que batou ba sepela na ba sepela na musique na ça le problème c'est le mobo omoni la vie za randeni ba défaut pour comment ba qualité na sens ni moso qui n'a parlé moko boye okukuta balambi damage balexi pilipili yoye chebo kotuti bilango pilipili omona mwasi wana olobani na ata madame nalba soko lexi pilipili boye te David kuta osepela na été c'est-à-dire que ça sont des fautes comme ba qualité visa bon c'est-à-dire que comme ça non pe na fali mais soyez pas content ndako na malem bosani bo mesana babi taux d'apparition portugais toute apparition annonce une disparition c'est visa bon c'est simple so mutu moi bato ba yaka sika bato ba yaka mutu ça va apparaître ke ba yoza liboso pe zoba wazara zobezara wazara liboso mutamai le waya na sima po iberer na o viangwana c'est-à-dire que yo to sala bilo ti na luingi to se lo mo bo eza akota na ba parler et le wa mo pepet akota na ba parler eza nango simple reshka za na mo pepe wana azana ngo azana makambo wana te azana ngo place oyo ba mise musu bazo bima ba otsa na otanga nga ba kombo te reshka na ko kota pe affronter ba moi pe à s'imposer pe so mona nga na sala loni ngola na beta na maimu teba ninyo pizza kizaka pizza na Damasio esimba na to beta ngola venka titika na ba marina esimba
c'est-à-dire que nous on travaille n'importe qui, c'est on a travaillé place on y qui m'a envoyé. C'est-à-dire que ndenge na enfant na téléphone habité oh j'ai dit comme bien. Si c'est ma bébé dans le bac c'est ma bébé. Vous comprenez ça sur un moment athée ou à vision t'es dans qui dans ça mais riche quand a vision. Au monde. Ndenge na vision on a toute apparition annonce une disparition. Vie en moi. Malbalanga souka na bien moi. Conseil pour l'artiste na riche. Conseil no ko pesa. Te azalaka un blender za. Ayoka ko Makasi. On est ngwana. Abuda wote. Lamso yote idée ya mais na vie ko boudé ils nature ya mutu. Ko boudé ils nature ya mutu. Ozomona. Te pas mise mingi balinga oyoka te ba mise oza da leader. Yoka. Échec ya mutu. Et banda sozo kate. Wande yebisa ye. Te mais ya yoka. PCNS ko conseil PCNS ko conseil Richka banda bina bon. Te artiste nanga yoka kana ye ils a problème mon te. Ngalingo mais là ce qu'on a besoin de changer Richka yes. Nana a besoin de changer ça la place zona. Azara daza bongo ayoka kana ye. Kitane surtout makasi. Pour babi o kita nzambe no sana. Abeka bomati. Il est important ngona. Ya yoka kana ye. Ça comment ba bunda te. Ya loba mingi te. Talaka ya ni mona mo bana pote bazali na ba éducation na ba bazana non ya voyauté kende classe na mindele c'est normal parce que conseil moi mke pour la musique pour la carrière na pour la carrière né atikala wana te il faut toujours avancer avec des bonnes idées vision ils a toujours ya likolo tozana pour na ko aider tozana pour na osama mwa binene pour na et moi je fais pas des interviews à to na sala ngote et ni za to par séance ba mise bazana pour kana makambo parce que lobani bolingo na zanango pour na projet oyo et salani et koksama quoi yango wana zalaka place ozana ko bouger mais to bando mataka tout ça déjà bien toi na chemise ça bien na mona ba tebele ba banda mabe na mona ko ya bandi maman bien ozo mo bandi déjà bien puis to kende boto ça makasi photo le kana TV5 Monde pour tout le monde on a TV5 Monde et tout ça il y a des contacts na Tourist Africa il y a tout un niveau monzo qui dit même tout ça masolango Rodrigue Maimba tout comme on a tout le bela momuke vision sous il faut tout qui dit na mission mon à Portugal là il peut tout que présenter quelques chansons qu'on a il y a il est tout un projet en Angola pour le moment Angola tout l'année prochaine et pour tout une attend l'élection des mois le Indian est à puis à côté moi côté on c'est ça. Et tout ça, il y a un convite, il y a Thomas Bika, il vient à Bissau, administrateur à Kazenga, pour nous bêter dans le pour nous bêter pas ma ouette. Maman va riche pas ma contrat, maman va yamba moro loana, maman va ça déjà, ils ont comme maman bondé tout bon, ça on pose bien pour tout nous bêter dans ma ouette, ce que vous voulez ma ouette zanden. Pas Jean Lopes c'est zanden, il reste les boulots. T'es les boulots tout c'est belé. Moi je joue la musique na biso ya mutu nsute yo pena micro ka wana to zala wana wana yo bika mais je vais dire on est presque à la fin on peut ça va na mbote mesana bon na mesana bon na banana ba artiste na ngaye ouais problème play chouchou play ya on na ngaye bon yo bika ngam na produire pe si mon ami autoswana hier nyoso Xavier Lopez madigozo ko mutambo ko mufana soyo kuna me ozonga noka yeah Lopes Ben Willy c'était un ami Phantom qui sourit Ben Willy bon qui pas dommage bon là surpris pour na yebi pété mais ils bon Rodrigue na pesi muninga na le PDG Bob Kinkela Bon, Masala, na pesi mbote Paolo, Tudilo, Master, Tata Kibokolo. Pour bon soubo qui mort, faut bon soubo qui bon mi balé, yo kan. Tata Kibokolo. Tudilo Royal. Pire petit Nana Diawara. Malgré na mono soute mikolo, mais c'est bon Nana Diawara. Les restes, je sais pas. Si on a Bossani, c'est pas grave. David, Yomo, Pesana, Goblis, Napoto. Joyeux anniversaire à toi. Toi, Goblis. On s'est la lobby. Goblis, ça s'est la lobby. Bon, ouais. Jassira, Perola, Alexandre, ya. J'espère que bientôt tout le monde est là pour financer ce projet. On a riche 14 ans, on a na Portugal. Bon,
Les restes. Non, Princilia, Bruna, Miron, na les cadets, Yoshua. Yoshua. Bana bangwana. Donc, à part ça, on a aussi un très spécial pour nous. Comme on a Jeannette. Non, j'ai lundi l'aéroport, Jeannette Urzong. Jeannette. Merci beaucoup, c'était David Wembe avec Maître Freddy, Tolobeli, Masolo, ya musique, Tolobeli mingi mingi, bon artiste na biso, Richka. Donc artiste o bazo matana mingi, bango bene bazana makambo. To kosana te, hein? Musique ndenge zo kendelele kala mingi te ba noko ba ve ba osila. Bato ba mata mikolo, biso ba jeune, ne to yande to zo makambo, Richka azana makambo. Wana obelela bato tout. Aux Arana Congo, aux Arana Angola, dans tous les 4 coins du monde, et surtout sur le Baralingala, soutenir Richka. Richka zana makambo. Bondi melangana yoki banzembo na ye. Talaga nga David me masola balabala na ndimi yango ke jeune wana azana makambo. Richka zana makambo. Donc biso bato to le Baralingala, to soutenir ye. O le bara portugais soutenir ye, o le bara français a tous en France. Soutenir Negonayo et ça la bien pour azana musique bien azana maramba bien. Merci beaucoup d'avoir tout accompagné émission David mais bozala zalara na idéologie TV pour maramba bien ça cerveau monté na ba image ya boy zalara na David tout ça la maramba bien tout ça la grosse affaire ba copier ya rara Zamba Osuma et Simba on est ensemble. Ciao.